yo tembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste. Donc voilà, ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobela nde vie. Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mr. Siatoli. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga no te. Papi Gen tolobela vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Très chers abonnés, Topesi Bino Mbote partout, Bino Bodisposaka, Batan, Yakolanda Biso à travers Tolobela vie officielle, vraiment. En tout cas, souci na Biso Zalaka, Bande Koso Bokotia va beau comprendre, et puis ça dit ça au côté où il y a quelque chose. On les a soucis na Biso à Tolobela vie. Masoro ya poto, l'autre yambi Moko, il y a Balanga Nzembo. Moko ya artiste oyo bakenda sango, bakulutu na Biso. Merci à Bande Bobé en Angleterre. Vous avez été au Salarabe pour Nabino. Souci Nabicho Zali vraiment. Histoire, notre baga story, no change. Histoire peut changer. T'es si quelqu'un aux arans d'enguewana. Bana le ba éviter. Biso l'auto éviter. Bakuluto ba pasola nzela wana bazali. Le corps baza encore en vie. Tika to valoriser bango. Tika bala ki sa biso nzela. Merci à la grande équipe à Tolobela vie Washington. Merci Nayo. Pinoza Agostino, merci. Merci. Jérimbo Mana Canada, merci Nayo. Un grand merci encore Naipé Diegoka, bon séjour à toi. Et merci les Soussou, Nazako Mona. Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait Mbongo contre Mbongo, merci Nayo. Vraiment. Alors, Nazo a m'invité na ngai to meka nanu kosolola. Moi mon kepo makamba ko loba ezali mo belé yaza na nganzembo lokola ba zinago de makulusu. Voilà. Konutu Mbote. Mbote. Mingi émission na yo na moni. Ah, merci beaucoup. Nalanda mwanda mo extrait. Oui, dans le bagabou. OK. Na moni en tout cas très en forme hein la CPD. Na ki gobel tabale te box te. Na yende ko répondre na mituna na invitation na yo disons. Voilà. Donc Konutu Mbote comme on a utamai. Oboyo kaka oboyo yoka yeyo. Donc ba vie aussi la terre. Donc bongo tika na te aussi la te parce que bino pe besoin na moto moko to kotinda biso to s'adapter na bino. En tout cas, na sepeli comme on a mon vieux très bonne santé. Bonne santé d'abord pour tout. Kitoko. Donc na yambi nani? Hein? Na yambi nani? Yo moko te ko présenter ye. Ngi siko ye mapa na mu batu ba yeba muto na yambi. Muto yambi kombo na yi Utamai Blaise Pasco. Oyo asalaki la belle époque na bakulutu na biso musu baza sute pe na baninga mususu mais nzamba sungi ngai nazala ti na mokolo lelo po batuna nga mituna toyo moko interlocuteur na bango dali tunanga nyoso ko tunanga na répondre. Voilà, donc ndela lobia wa story no change l'autre yambi kulutu na biso Utamai viene biso zible
Hein? Blaise Pasco. Blaise Pasco. Voilà, donc, le to mekano ko solamo muke to yeba histoire ndeto betaka. Kulutu utamai na yambio lelo na émission oyo ya masolo ya poto, nalinga vraiment to solo là. Déjà ça fait combien de temps user na poto déjà? Officiellement depuis 83, mais na yaka liboso na 82 pour na ko soigner nzoto po eloko evantanga na poto za soin. OK. Là tendenge baso baloba ko na kima na sala non. Na vandi pour médecin ya yambaka na 82 abaki na bina so préféré user là. Na examiner ba makambo no tuna moni yo ko kyo fanda na malili. Na zonga ki pona kende ko me préparer le quoi pe na tika ki famille na bongami na ye après maman na bana ba yakisima. OK. Na Kinshasa aux amona commune. Ah na commune mbale parce na botami na Kazavu pardon na commune na Kinshasa na koli na Kazavubu après na zonga ki na commune na Kinshasa. Yo nous avons un vrai Kinois. Vrai Kinois. Botama na hôpital ni botama mama yemo. Marima yaki ni hôpital général mama yemo. Mama yemo enfin ensuite comme que mama yemo mais bandaki bon taki ka hôpital général ce qui Marie Madeleine et le mot kala. OK. Voilà, donc comme ça ça vraiment vrai Kinois tout ça on a. Alors, moi to zonga penzate orchestre o bimisa yo orchestre liboso bimisa kayo les orchestres ni na kotanga orchestre na lekina orchestre moment mingi comme tout jeune artiste na lerwana na bandaki na Jamel National après Jamel National na kena Bambula de Papa Noël tango tuuti festival panafricain d'Alger ngana baningana nga tolongwa ki ngai Bopol Tino Muikwa et puis Mangenza tolongwe toke ko renforcer orchestre Rokamambo a fait renaissance orchestre Rokamambo parce que Rokamambo c'est orchestre kala mais biso yaki vers génération Rokamambo version sauf yemo ko Rossignol mutaki mukolo na longwe wana na kende ki worpi a to ko sala orchestre continental to sali continental ti na 2003 na Longwe en fait Longwe en 73 73 Tolongwe ngana baninga na ngai Tino Bopol pour to sala loko ya biso moko mais epesaki biso mo retard alors Joski le quoi to répéter na ndaka Joski Jambukuta. Mais il y a ça na OK jazz. Longwa ki muke na OK jazz. C'est qu'il fallait adzonga na continental. Le quoi mona to zonga ki soute. Yes quoi sauter la position na biso. Ya ndengeni. Il y a ça qui célibataire, tu as ko représenter na ndako na ye. Mon comme ça tout dit biso abi. Ah. Mais baninga toujours répéter ka ko répéter disque ngo to sala mo koni. Biso disque ko sala ma même mutaza ko ko produire biso. Pour l'instant, Azana nous prête. Elle a prêté Ningini. Je me demande, mais toujours de la cahier, avec une avis que ce qu'a commis prêt à enregistrer Bissau. Tant à enregistrer Bissau, et que ça peut-être 6 mois à son bib instrument, tu vas dire Gobet. Et c'est la mine de jusqu'à lui, bon. Là, on a idée Moko. Idée ni. Oh, souvent, un producteur assure, t'es un repère Sabino Moutou. Avec repère Sabino Moutou, mon inga la Bissau Kaka. Dans un peu na poto na combo fitos ce que je n'ai pas tant combo na d'accord alors aïe bisi fitos alors bien bi di bamas na ya continental bazo na ko sa disque mais producteur na bango sa bango bouye est-ce que yo ko enregistrer bango tabi continental ah na ko bouye te parce que continental doit être musique qui toko alors ce que balingi baya to solo là ok peut-être solo dit to yokani tu enregistrer na quelques membres au que jazz badaki na kati dont et tout ce qui peut badaki na kati na quelques instrumentistes tu enregistrer na vis-à-vis tant que tu enregistrer na pourquoi na franco ayi obi na vis-à-vis enregistrement qui public ayi avant devant console azo kana musique ayo ki akei l'air akei
biso tocontinue le tosisi topanza na biso 2 ou 3 jours après joska ye na ndako epa na ngai abi Blaise naye kotala yo abi oye kaka epa na ngai oye kotala ngai yo otalaka nga te tokutanaka tozalaka bon soko lobi nango yo otalanga donc c'est que tozala un problème abi oui naye na mission moko batindi ngai epa na yo abi na nani abi Franco moto atindi ngai epa na ngai epa na nga na likambo nini ko abi natuna yo baprojet nini d'avenir yo oza nango abi mes projet na biso yo oyebi fale oyebisa ye abi non na préféré yo moko lobela ye nabi soki ezoluka na lobela ye donc fo nakende koluka ye te nakende te atikende nga mpe ye mpe ake na ye nzoka akendeki ake korépondre na réponse onga napesaki ye abi bongo namonaki ye abi nanga ke baza na baprojet na bango balingi basala orchestre na bango ayoki atiki mpe na ye disque oyo tosalaka na studio na ye mobile nake kofabrike yango sikoyo na Mazadis Mazadis ezalaki maison de disque non ezalaki maison ya fabrication badisque alors naki na petit moko petit yango toavana ne baba mo naki na yolo lere wana ye mpe azalaki mpe chanteur aoyemba na bakuba mayopi nayebisinga petit Paul tokotika ngai natikowapi na ntongo boye naki osala badisque abi bon toke kasi tozwi taxi ti Mazadis tokomina Mazadis namoni ambulance ya Franco kabitipe azali awa kotungisa ngai ya bitipe ni abi te yo vanda nyekolo barien tokoti na kati ye mpe azobima bi petit mais yo nga natindelaka message orépondre nga te mais président message oyo nga nazwaki ye ezalaki te na répondre yo mais mpo na répondre chance mpe tokutani lelo ayi bon pesa nga réponse noki noki pesa ndaza américain donc américain ye russe nde Rochero donc bazali na mwa barivalité c'est-à-dire bazalaka bacamarade mais na bamoment mosusu baki na batension moko eza kobela te entre bango mibale ok donc na bamoment mosusu ça va lokola nga ayebisaka ngai nabosanaka likambo wana te abi na ndenge oyo eza wana oyebi soki okomi noko ejaza okolongwa su te mpo okende pa ya Rochero otunaki te mponi donc nakokende kuna te Rochero akozwa ngai te ok donc okomi russe okomi américain fo natikala américain epa na ye ngai naseki abi ozoseka nini abi naseki parce que yo russe e yo américain ye russe est ce que ayebi ke ye mpe aza russe alobi peu importe ayeba te mais ngai aza américain bon bandelo bananga na misa baéditeur mosusu bayeki mpe osala bacommande badiske na bango petit yaka ata mpona 1 an kaka noke jazz bamisusu balingi te bakomanifesta na basigne petit kolinga te ngai navandika nazotala ye azoloba ti esili ngai bo président de toutes les façons tokutani kaka lelo il faut nakende koréfléchir parce que toyapiki na baprojet na biso nakokata yango brusquement boye te nakendanga mpe na ndako nabandi kosonde siko kosonde na bato nayeba soki bato bakoloba nini olele na banga nabatami na nsima nga bimisa nanga moko voilà Franco azobenga yake noke ja nazolinga te yo moni nini la plupart ya bato na sondaki babi moto wana baloka ye abi oke jazz lelo soko boye yango baloka ye orchestre avenir boye vraiment orchestre ezopesa nkoro oke jazz lero wana sikoyo nake pa mista na nga bopole moto akende na baprojet nakomi mpa na ye wana ye azobeta na freezer ngabi bino ekotala yo bopole nana problème moko ezosanga motu mpasi abi problème nini ngabi Franco azobenga nakende oke abi kokende te di ngabi nakende te mpona nini abi ngabi nanga epa Rochero nazolinga nalongwa yo okende su kote wana oyebi bato wana bakakote pane mpo obima yaka likambo après quelques minutes kaka ye achange abi soki chance no eza kote wana kende kaka ngabi bon
likambo te siko na kepa misa na biso mosusu tino oyo tozalaki po toaki 3 po tolongwaki na continental naotala ya Blaise boninga bi tino na kobombelo te nazo ngai Franco bengi na keno ke jazz yo mas le na libi ba Blaise tikinga ngabi na tiki yo te mais na ye na gutu na yo en tant que master soki yo zaki na place na ngai olinga osani avant de Blaise na ebite pendant donc ndenge tozalaka nga na yo okende na oke jazz bongo nga okanisi ngai te or que ntango Franco aza koluka mokolo mpenza tokonde ovandi liboso ya lopango na ye na oke nakende epika mazadis mais lokola nanamukaki tongo tronga bino en entendant l'air elekaka tikana kendeka kaka malembe na pasoli mombele ntina ye obima na liboso ya lopango ya Franco namoni avandi azotanga journal bazosukola voiture na ye na boye na ye neka président bonjour abi kai banda tika nanu kosukola voiture kende na bureau na ngai kende kozula ngai carnet moko eza wana na stylo na kiti moko ya nango awa abandi kolenga na bio komi na bacarnet bo donc elingi koloba nalingi nakota kaka bon eseloko te namona mobile tunanga baquestion na continental ozalaki koganye combien mais ozalaki ndenge nini na baninga tosanga continental tozalaki bien très bien mais folie à la jeunesse mtikamataki biso po tobanda kopanzana tozalaki bien d'accord bon yo non sikonga alingi alobela komoko ngabi président pardon est-ce que kopesanga mwa tante abi oui ngai nalingi natuna président oyo eloko nini ozoluka epa na ngai oke jaz eza complet ndenge eza wana eza complet aseki abi ngabi oke jaz eza soki na ye oke jaz oza kolinga okase ngai to noye ngai nayebi te bina ngai petit ozobanga na moni wana oke déjà na succès makasi ya makasi neti manze moni za idée sur avant yokota ngaba nzemu nakutaka bango ba mabele ba inusa ba monzo ba ebale ya Zaire abi ozobanga ngabi nazobanga te mina komituna parce que na ndenge okijeza wana oza na besoin chanteur te abi petit oyebi ndenge oza wana mokili oyo tozali oyo eza mokili ya nzambe eza ya biso te nzambe ayebi tu tosalaka na se ndenge orchestre nga wana ezalaka soki okoti na koyeba ndenge yo ozalaka ndenge baza wana nayebi bango tu ndenge azalaka boye azalaka boye alors kobanga te okeja za orchestre na ngai on les a vers quelle année comme ça na 2000 non 2000 boni boyko 1974 74 mukolo lisolo yo beto ça date de 1974 ok to bandi ba discussion ngana eti teko suka abia ngabi bon nyonso lo bilinga na sina note yango donc yo vanda na yo na kotindela yo mutu moko ko yako talanga bi me mutango nani abi oza na problème na mutu abi te miningi ka na yeba abi problème ezate na kotindela brazo sa kulutu na yo akokuti kozala presque papa na yo ngabi no akoza papa na ngate mbula ngaza na mona oyo ya akoki kobuta mwana lokwa ngate abi bon so guitariste guitariste et l'équipe Poso nazomona rien alors qu'avec un d'ici fin de semaine parce que idée angolais to bandi semaine mususu elongwe na longoli ya ngamo omoni ke réaliser simbité ou peut-être baninga baza kuna tawalobi na mama solo balingité ko na kanti to kon ba mardi mercredi naza kutukolia na la voiture mo kezo klaxonner ezo klaxonner natindi mama bana ngabi tala na voiture na bandi ko klaxonner nazomona ni tundire telemi pa na biso wa sikono yoza dia na bana déjà na lero na no de la na kila mwana moko mena bota ilibanda na bota ka ilibanda kufa OK iende abota kinaote alors sikoyo akiko tala bia si marona joski baza na voiture ba ozela yo
nakati mpe kolia na ye evesima nanga bi wana yo ozofutela wapi na yolo nord. ok moi chambre salon na yo hein moi studio to moi chambre salon salon chambre salon motaza na mwasi avanda na studio ayenaki na semeki na ngai lisusu leki ya madame. ok nakata pale ok yaki na chambre na ye biso mpe chambre ya biso. Alors abio toye kokamata yo na comprendre que Franco moto atindi bango atinga bon bozela nazaki kolia ndamela mai epuis na tokende na ye mpe nakoti na voiture tobanda otambola bangandaki sasa tititititi ntango tokomi 15 heures abi lero sikoyo patron aza déjà na bureau tokende mpe na nd 3 wana nd 3 nano efungwama te ezalaka babiro moto efungwami tokomi ti tomati na bureau ya Franco secrétaire na ye annonce nga abi moto moko azali awa azoluka yo patron abi moto yango kombono ye nani abi kombono nani citoyen kombono nani ayebisi abi kombono uta mai abi bona akota mbangu nakoti epa azobeta guitare na bureau na ye wana joski na lutumba bango batikalaki na bango na se tobandi masolo ti kutu lere na kuti azobeta guitare abi nanga petit courage ali ndabi courage ezali nango kaka nde makambo toyokanaki wana mbongo ko mponga bakeki avana kota ye kutu mutayaki na ide yango abi na kopesa mbongo mbonga natuninga mbongo yo kopesa nga eza combien abi kopesa nga mbongo enga na bi kopesa nga mbongo ebele te mpona omela nga te yo lobi nanga ndasala ata 1 an abi kaka ndenge yo kolinga me na kopesa mbongo yo ozobanga ndenge ozwa mbongo ebele nazobanga natuni mpe eye mpe atuninga mpo kozobanga mbala liboso namona musicien aboyi mbongo ndami naboyi mbongo te présent yo moko oyebika ndenge ozalaka soki nazwi mbongo na yo le temps so nakoloba ningi nalongwa futa nano mbongo na ngai soki eza moke nafuta ke opesa ngai ebele nakoka te seki mpo nini ngabi yo se okangisa bamusicien abi nakangisa na ngabi okangisa lolo okotisaki te na makala abi ye alingaki asala concurrence na ngai patron nalakisi yeki ngai aza patron me ngai moko nakotisaki ngai mpe nabimisaki ye après alobi na ngai nzembo nazosala yango oyo kobandela nango répétition lobi d'accord ti tosukisi masolo abi bon kende lobi bakoya kozwa yo na oyebi baparole ya nzembo yango non wana ye mde azosala nanu toyekoli te ok komi lobi nango kombi mpe ye kozwa ngai na baninga mosusu ndenge tozalaki toke répétition komi kuna sikoyo abandi olakisa biso na nzembo wana na motema na ngai nayebaka mbanda te ata azwi zomima baku ya nzela nalanda te toyekoli ti esili toyaki koyekola su nzembo moko nakanisi wana ezalaki le lendemain soki nabosani te toyekolaki nzembo eyaki nzembo bassiste deka na sheri bondowe ya mayaola weekend oyo elandaki te me mpuna nde nabandi koyemba na vis-à-vis lero wana un de très fungomiki te sikoyo na kati ya répétition mokolo bokomaka wana répétition bayambaki yo nde na kati ya kitoko nakutaki Sam Mangwana Joski Michel Bouibanda Yulu azongi Yulu azongi na cheka siko moi bon pesa keta bon mkete moi kobanga kobanga ezaki peut-être parce que Franca préparer qui terrain nanga bien ok pour le yo moko en toi même nanga moko parce que na banga qui pendant minute parce avant na ça na que jazz bango tout wana toyebanaki ok toyebanaki heureusement pe ndile nzamba na zalaka na bango gentil pour mokona ok kuna bayambanga bien siko kana bazo ozosala 40e voix lero nasala mingi deuxième voix ok même ténor muke mais mingi deuxième voix spécialité na ngai ki deuxième tobandi mpe ti aleki komokendeki confiance esali toyokani na baninga masolo bien en tout cas voir même l'air tokomaki na série ya bamichelino badaliens bandombe bajohn poy badiato
Franco asalaka en sorte que il faut tolingana kaka. Il faut tolingana. On a problème. Lobela moninga na ndenge koki pour akoloba ke force ya que jazz est entente. D'ailleurs tabalobaka que jazz est orchestre akisi mais ceux qui boyoka nezate boyoka na boko sala rien. Abikamata bayaka soki ba na luka mambo soki 30 tia ba mona terrain ba betana vite club to imana ba kokoka rien. Donc pour balobela mino ke kisi et sala ke lo côté. Mayele mutesala ka musala. Voilà. Ok, sikoyo, troba siko, osala combien des années na OK Jazz? Celle qui n'a de 74 à 82. 74 8 à 82, 8 ans. Ok. Sikoyo, tant yo komi, après, banani o ba recruta ki bango sikoyo, o yo modi bango de bazoya. 75, Michelino na Ndombe Baye. Ndombe Petou. Baye. Na 76, il faut être entre 75 vers la fin ou 76 d'Alliance Saïe. D'Alliance Tessa. Tessa. Après, je vais bon, si vous avez un kendeki na OK Jazz, tant au côté qui na tout puissant OK Jazz, parce que sérieux déjà, boye bara déjà qui est Franco Zara. Keo Franco Zara mutaba mystique bo avant ko to yoka ngo déjà na yoka ngo na mwana muke qui sokolongo no que jazz kao donc baby makasi si na koyeba ko sala nzembo ekimi to yeba kiango bokenda o mona ngote bon oyebi makambo tolo baka o na yoka ki il faut yo mo yeba pe ko sala jugement na avant no que jazz Nambula nyotso na ebisho 8 ans wana namona Franco te azanalika moko bo exemple hein oyo opesa mbota te na opesa mutombote te ou bien bamakambo kaka ba mystique wana namona te ti na longwa namona te mais azaki ko intimider biso pe na likambo wana kaka ya bagwa net tant somona bozo sala réunion pour vos sala orchestre orchestre wana kovanda te soki evandi babate boleka ki epalanga te bon nayebi ki azalaki kointimide biso po tolongwa te mais en tout cas kisi botika na komona te te namona te ata signe moko nayebi te na baninga mosusu ki grand maître ki oto yokaki mobutu ena okutane kuna masolo makambo na ya lokuta na ya lokuta moto apesa ye titre wana epuis apesa ye titre wana ye moko te baki bango kabasel ba grand maître ya musique congolaise yaki ki grand maître ya ba mystique te muta élevé bango na titre wana ki verkis muta pesa yo ba titre wana ok ko koma ki yo bato bakisi bato ya bongabi ya ye kota nda ko mona makambeka kuna voilà alors on beti na OK Jazz et tout combien de chansons oyo oyemba na oyo ibima pe oh na misana na OK Jazz ebele hein namela otanga ba titre nzembo nanga libusu zaki melu ya mibale moleka ya misatu basala la vie ya mine likamba moto ya mitano lotambe ya motoba beyu ya sambo et endroit ya suka ezaki tuti na 8 ans oche manzembo ebele boy ha na 8 ans nanga oche manzembo ebele boy wana kutu moke po période mosusu naza koboya parce que bon omoni naza koboya pourquoi yorgo azali kofuta biso d'abord toki basalarié mais en dehors ya salaire tozalaki na badroit quoi badroit d'auteur boye mtafuta biso droit d'auteur te wana sasem soneka mtafuta biso badroit d'auteur mais yala kofuta biso baroyalty alors que ntango nakotaka alobi na nga abanda kofuta nga même badroit ya répétition tosala répétition afuti nga mais bana nakota ntina longo nazwa yango te aprometaka ngai alors soki
oh yo kuta tanso suka blague na bi ah di yo na mbongo bele bando kuta na ba droit noter na ko sonde baninga na mayele ngaka est-ce que yo na ba droit ya répétition comme na combien vous savez ah droit de répétition est-ce que ça là ya ndenge ni ngabi non mais parce que ngai nan na ba droit na répétition te tolingaki bango kaka tolingaki bango mingi ya lokola ozala mwasi mwasi azosala makambo moko ya bien te mais olingi kaka sikoyo ovoyage mpe na ok jazz alors balepele bavoyage ebele bavoyage apo toya combien de fois ntango okoti après combien de temps ovoyage ntango nakoti tovoyage voyage alibosaki na 78 boye poto toye poto deuxième fois ezaki nakasi na 80 troisième fois nayaki poto nayaki nga moko nayaki na orchestre te na désertaki moke oyaki ndeni nayaki donc franco azalaki na poto ayaki ndenge kaka ya kosala badiske na visa 80 banini ngai tozalaki koyokana nyonso bien mpenza te bon atikaka ngai na problème moko donc nasalaka nzembo moko en dehors yoke jazz nayebi te soki oyonga chicha ya mama chichaka nga motema o mama ngasekesu mopanzi na yo ongoya sikolera yoki yango epesi kolere moko ya kosakana te mais po aloba na nga azoko koloba na nga te ke yo boyeboye ntango papa na nga akufaki nakei kokunda papa na village nzoka baninga na ngai ntango batikalaki po toaki ebele toaki na bacontrat ya c'est-à-dire que toaki libre ya kosala nzembo na libanda mais pas tout le monde quelques-uns ye moko autorisaka bino ye moko alors aye koloba bi réunion basalaki nsima na nga bozomona te ke baninga ndenge bozosala banzembo wana soki bopesi yango na orchestre ezala bien mais bino bozokende kosala yango na libanda bozomona te komi lokola chasseur ake kobuma nyama olia beta nyama mibeti masasi ye moko donc banda lelo nazwi décision moto soki omoni ke banzembo eleki yo mingi yaka nango na orchestre ngai lokola nazalaki te lere na ye diato po toaki quartier moko na diato ayaki mpe chef ya discipline na lere wana abinanga blaise oyebi nsima na yo makambo echange ndenge nini oyo yorgo alobi toza so na droit ya kosalaka banzembo libana gabi diato bonobenge nani yorgo yorgo franco ok gabi diato bomba likambo wana mpo na yo moko sala lokola oyebisi nga te maintenant fo nayebisa yo parce que nga aza chef ya discipline même oza master na nga mais il faut nayebisa yo poso nayebisi yo te ekokotenga cher gabi yo sala kaka neti oyebisi te ti mokolo ayokaka nzembo wana oyo ngai nabimisaka po ntango tolongai na kisasa ebimi nano te ebimi toaki na tourné moko tokendeki kinarama alors ntango tokomi na Côte d'Ivoire tolongwe na Côte d'Ivoire toye na Togo tolongwe Togo toke Benin tolongwe Benin tozongi Togo après toke Gabon tokomi na Gabon ngai nalali na chambre na ngai jour moko boye toaki mpe na concert te nakoyoka nzembo yango ezobeta na radio jompo yazoya nango na chambre na nga po jompo yaza kovoyage na radio moko monene radio satellite nabi jo nzembo ndenge ezobeta na radio na yo abi asili na ye koyokisa yo koyoka bazosala publicité nango na kisasa kuna babebimi mais oyebi ke oza na problème na yorgo ngabi nga na problème te kasi oyebi te ke réunion esalamaka ke toza so na droit kosala banzembo libanda te ngabi oui mais bon tokotalaka ndenge kosuka tokomi na kisasa moko tozongi na kisasa il fallait tobeta samedi nango mais tozongaka na kanti balendi mardi boye baninga mosusu badecidaki à partir ya Gabon ke tolongwa tolongwa biso tu mpo bamakambo kaka ya franco oyo asalaka ngai baye na chambre na nga
balobi na nga ko toye po toyebi soki tozali awa so tolongwe Gabon tokomi fo tolongwa tolongwa abi tolongwa mpona nini fo tolongwa kaka parce que soki tolingi tobonga fo tosala franco pression mpenza mpona longwa ndenge bozoloba wana nakokota makambo na bino te parce que toli moko franco aloba na nga bi peti ndenge oza wana nayebi mosala miziki ndenge ezalaka basongisongi banini soki omoni likambo yebisanga epuis soki baninga baye kokosa yo ke tolongwa mpo eyakaka toujours tolongwa mpe omona bamisu batikali kolongwa te lobaka nga nakotaka mokolo na ngai bino mpe boyaki na mikolo na bino nalingi na ngai te nazala responsable ya bavie ya bato ti bakei nsima d'alliance aye kobetela nga porte na chambre na nga abi Blaise boni ngabi ça va osani ngabi tena vana nga kana wata tele est-ce que bayanke baleki awa te ngabi bayanke nini bayanke na biso ka baninga na biso ngabi oui baleki ababi noni ngabi na nga osuku tolongo Gabon il faut tolongo abi yo pesi bango réponse ni ngabi ngara kotaka no ke jazz ngai moko moko na kolongwa ngai moko abi opesi bango réponse bien abi yaki pe pana na pesi bango réponse après quand ndenge wana kokota makambo uti Blaise kokota ngabi na mwana mokete alors que bango mtu balobaki ke tolongwe pona kutaki pe likambo na kisasa tayer moko akina lingwala na sombaka métrage moko na Togo na kena pesa salanga chemise tanga zotonga ngo atuni ngabi vieux toyoki sango ke bolongwe ngabi tolongwe bana balongwe obino réunion mo ezaki pa ya ndombe na bar na ye ba mise nyoso oke jazz ngabi nyoso te soki nyoso ngapi falla za na zakite ngabi dalia sa zakite kambote alors Franco a commencé à publier tokobeta samedi tokobanda samedi depuis tokoti voyage ngai kutu moto ngai ba musicien taloka basi ndumba ya solo na zui taxi nanga tangi ko zo sala virage na jokol obi jokol te na uti na ponka zanda ponka savu bon tango izo 4 ekota na gambela nazoka deja banzembo ezobeta na 4 taxi na ningi si mutu taxi na bi mutu likambo ninga bite na sekeli kamoko etali yo te tokompe na 1 2 3 na kiti futi taxi nanga na mati na komi franco azobeta gita bamusicien balobaki ke tolongwa bango bazobeta Natalia bonda musique aya oui nape na ye parce que un des trois qui au côté boye les romantiques ezongisima et baluki comme na kati okiti lisusu l'air nazo kita franco zo beta guitare l'air moninga kaka aye kolbelanga na toya abi est-ce que zo kan zembo non ndenge zo beta na radio omoni yo mtu tumulinga ngana tumulinga yote ngara kipete na sekika na lekana nga to beti pe concert sili les récits, il fallait tomber à dimanche na kitoni Mayar. Comme dimanche na kitoni Mayar na y concert, t'as un type moko qui congolais à Brazza, aka membre ok jazz banda kala. Mais comme qui mo mokolo, iko yé tango concert ici na Vatican, pardon na Mayar, ngala ngina kende Vatican. Na profiter tout na Yorgo. Abi président que de aponi babina pona lina que de Vatican na ibite so no do que de côté ne so ko tikanga tana po abi mata na mati iko vie wana na misa franco ala bina uta mais disque les hommes te rino ko so na wo ai nga de tout moli makambo kambote koyo gabi ko so ma partout colette comme na Vatican tu kiti biso tout ye moko franka ke ko ba kaze po batu batongi adu ba kazi adu ya ye moko na ya viona na ya ngai atiango na bito vanda wana
na libanda ya Vatican. Tovandi siko viona ke usuba atikala ngabi uto moni makamungana ninga te. Siko ba ya kutuna ka disque na yo et pas ya batunanga. Et puis même na magasin nga na ende trop bato ya kutunanga nzemwana. Est-ce que ok tala beta kama be ndenge ona ngabi ah e beta mama be na seki be beta mama be ok tala beta kama ngote. Pona gravité na vana ngani ye moko sika bandelo ba l'air viona yi akati lisolo. A commandé masanga o melani ngabi na o melani na ibisu te sukuna melani ki bière sukuni assemblée PV on a moko la deux soldati l'air moko abi bon uta ngara kei la kenati kana no vieux suki na hôtel moko suki a papa zula ki hôtel ngana tikali na ke comme joindre na baninga msuba zaki wana bandama to ngana to bebani to komi tolobanaka te mais azali mpe na ngai na kanda te mais ndenge nayebili ye azalaki na kanda na ngai mpo mokolo ebimaka mpenza je me rappelle vie simaro aye koyebisa ngai na mikolo wana kaka abibuta moni makambo osali eza mabe kende osengaka patron pardon abi o mais pardon na kosengi ya likambo nini nga nasali nzembo ye soki alingi yango te mais public balingi yango melomane bazosomba yango abi makambo ezopesekana yango sengeka patron aza patron na biso senga pardon uta nalingi te ozwa likambo bon jour à répétition pour ta répéter mardi mercredi jeudi mardi nakende répéter nakende yekuta avant nakuti ye aki na libanda présent na masolo osola na yo ngai masolo ni ngai vite mais tokosola boye te na libanda fungoli mama kulutu tokoti siko na kati ya mama kulutu ye moko ake kozwa bakiti mibale azwi moko kuna moko ale atiango na piste abi bon yebisanga makambo nini olingi olobela ngai na ye mpona asenga baexcuse soki mpona nzembo na sa kaka ntango namoni mpenza ondire so osalaki na mai asali grrr mai epanzani azwi makasi sikoyo bande olobelanga makambo tout droit mpenza alors mais président olie otuna nga mpona nini nasalaki yango abi bon tiyebisanga ntina nini ngai nasalaki yango parce balingi basombelanga lopango abi max alingi asombela lopango ngabi wi bongo soyo ya kosenga lopango epa na nga na bino kosomba te ngabi président banyongo mosuku te ya pampamba nali kosenga o naza na mbongo te kende epai ya comptable soki ezali apesa yo or ke eza code okende kuna mbongo na utotika na banke sikoyo eza te so olingi zela lobi ozonga olobi atititinga telinga vi présent soki naki mopaya na oke jazz nakondima yo mais lokola nabetaka awa donc nayebi ke soki olingi kopesa ngo kopesaka mpe mais oyo yo ozoloba lopango okopesana te tosuki or ke lopango nga nakosaki na nga kokosa ayebisi bamusicien bacompositeur ndenge bozali awa soko bomoni bazoteka lopango moko na batala bino na bacompositeur mosu ngai te ngai mpo ayebi deja ngai na kozwa lopango soki moni bazoteka lopango moko na prix moko abien boyebisanga nasombela bino grâce na yo te bon donc na nsima na basombe balinga bapango alors que franco aza zoba te mayele etelemi eleki ye siko azotala soki basombeli nga akosombela bango mais soki basombeli nga te akosombela bango te po azosombela bango mapango mpona esala tembe na ngai omonake soki oyebisaki ya asombela sikoyo zela nga mpe po atunaki ngai yo osalaki banzembo boni epai ya max kam nasalaki 4 oyo nasalaki ka nzembo moko uta mais yo oza traître namonaka omwana bien nzoko ozaka boye 4 chansons est-ce que ozopesa 4 chansons noke jazz ngabi dans celle pour napesa te mais oyo napesa eleki okantite bamusicien na nga nabonga aza musicien te abi oza musicien na nga mekomi nakomi oconsidere neti motu moko azoleka azokende na ye
pour ça likambo oyo nga nakokaka te ngabi te président nzembo ezali succès libanda ya mouvement wana kutu première deuxième fois nasalaka nzembo liboso epai ya vv na verkis wana nauti obima na hôpital verkis telemaki gentil na nga lere adimi hôpital soki auti epai mwasi ne christine wana mwasi ne oyo ya métis wana ye aza kovanda na kitega bon nga nakaki na croix rouge soki auti epai christine mwana euta ndenge nini sante masolo ti esili mona le akoti loboko na poche mbala mingi aza kosala ngo alors sikoyo mpo na ngai namoni ngai patron na ngai banda nakotaki hôpital ntina bimi atala ngai te atinda kaka manzenza aya kotalaka ngai manzenza aki patron na ngai te patron na ngai ezaki nde ye naye kopesa verkis nzembo katenga bimi afashe wana ye yoruba afashe me afashe na ngai te afashe kaka bi nzembo oyo ikoki kosala succès mpa na biso ekomi kosala succès mpa bato mosusu ye simara biangabi luka moyen osexplique pour kosalanga be non nalongo noke jazz te naza kaka bo période wana boyelekanaki nango mais ntango naye kosala oyo ya chicha ya mama wana nde epai elukelaki nga ngambo courage ezoleka so bien te ti lokwa mpe naki kobelabela tantôt nake musique tantôt nake te ka bongo aye mpe poto lere aye poto nga sikoyo décidé fo nakende kome faire soigner na poto nasali lettre napesi yango na cousin na nga bilettre oyo okende kopesa yango na d'alliance taka ntango ozomona na mati likolo avion mati yo kopesa lettre wana d'accord bona voyage ezaka mpe un dimanche badémarche osala ndeni démarche ya bapasseport bavisa nasalaki yango kaka normal nasalaki bacomplikaki nga quand même mais moto ayedaki ngai kote wana impompolo wai ye ayedaki ngai na badémarche ti nazwi passeport nazwi po hors démarche na ngai na bandango kala ezosimba te nzokande yorugwa kala biso na baposte ebele na affaire étrangère wana mpo ozwa passeport soki ozwi yango mpe mpo ozwa visa ya mboka te bon ngai mpompo bayaki na poto na bavonga ye ntango bazongi abinanga mpe mihuta nakutani na dik richard na poto abinanga azobengisa yo eloko ne ezangi ngai passeport so nake ebimi te pesanga makambo napesi ye lobi semaine elandi nazwi passeport nabi wana impompo nazwi passeport na continue badémarche oyo etikalaki nazwi mpe visa ya france naye mpe poto alors ye azalaki awa ntango ye azalaki awa aza kosatendre akendakende kotala ye ntango ngai napesi lettre na d'alliance lundi nango d'alliance ake na bureau ayebisi nani secrétaire abi yebisa yorgo ndenge bosolaka na telefone utamai aza na ye kuna peut-être bakokutana na aza na biso susu te ye pakamwa abi ndenge nini abi patron ayebi oyo ayebi te yebisa ye ntango bayebisi ye abi oui nayebi natikaki ye sante ezaki mwa mobulu mais bon lokola epai ye asalika malamu tokokutana na biso ye zelaka ngai zelanga nakendeke te bamaster na ngai kokende te ya blokaki yo badroit bongo sikoyo oke kotala mpe moto ndenge wana to na france na congo na zaire ye mokonzi mais awa yo mokonzi ti kaka bongo sikoyo amoni mikolo eleki mwa mingi amona nga te azosala akendaki lotala ye asali bankete na ndenge na ye aye kodécouvrir kombo ya moto abengisaki ngai éditeur wana e producteur wana alors producteur wana azalaka mpe na banyongo ya franco na banzembo na ye yaki baserini bamuzi banzembo oyo elere wana mokolo ake kofuta badiske banyongo ya franco amemaka nayebi te soki kaka chanteur moko acongolais komone balukanta balukanta non bon ye mpe moto abengisaka bango bayaka mibale bautaki braza ati biso na hotel moko yake na Congolais Brazzaville tovandi na hotel wana alors mokolo ye diki ake kofuta banyongo ya franco franco afandaki na kiti ya boye oyo ebalukaka
Monica Dick à côté. Bonjour Franco. Abi Dick. Yo bengisi musicien na ngai na poto pour ça disque. Et bien que ngata na longoka na Congo lero Zaïre. Tango na longoka na Zaïre. Ok jazz orchestre lokola le pango na kangia na fungola. Yo faire sauter musicien na ngai mur. Disco boko sala binomi bale soko oteki yango bakisanga musapi mususu awa. Na mbongo ko bapesaka ya jwaka tabi pesa na secrétaire na kuna na. Oh donc kanda solo Ah oui, abina simba mbongo noté. Allez, ba petit wana lobi na ngona tongo noka. Gabi. C'est qui? Oh vieux fungolab, Zabiso. Bino Velani. Oh nga baluna Pico. Na Roger Pico. Namba petit vous bank sanga. Abi vieux fungola pardon na fungoli ba vandi. Nga bo sangoni boye na mabi. Ba kisho ya Franco toyogaga. Eza solo. Nga ba sali nini? Alexandre miracle nini po bondi mango. Abi alobi na biso na alobi na Dick Richard na miso na biso que disco yo yazo sala na yo bo koteka yango te soko boteki ba bakisela yi musapi na bia alobi na Dick boué d'accord parce que Dick on a ko sanga 100 francs français par jour na tangabi franca baby slinga makam on a na valeur combien de euros les euros à combien na dollar na eba kututea na 82 OK mais là kimbonge belé parce que na kolia mingi na ba restaurant so na pesinga 100 euros nanga et 100 francs nanga na kena restaurant na lembongo peso tikala alors baninga nanga bi mais blaise dit que ça pesa 100 francs par jour et mbonge belé somba moi wa suzi ka saya mtapesa ngai de wana abina ngabi na sana reshomo ke pa nanga yaga kuzona yongo comme ça mbaka na chambre zo bebi sambonge belé ko sala économie na yo na kepe na zure show pa na ye na sombi mwa basani na sombi nzungu siko femme de ménage à sala hôtel wana na gagné confiance na ye na ngabini madame obi denge Natalia kana ba restaurant na bebi saka mbonge belé est-ce que koko ko edenge tele kwa pena kina chambre suka na likolo abina ngabi bon na mundele abina ngabi bon na accepter parce que awa kanga muna komakawa gérant akomakawa ti donc muta komakawa kanga muna yebi mais ko pesa ka conseil moko milinga na yo ebi malibanda te mais na kolinga pete milingi kanga bana ndak fona fungula fenêtre bien enfin d'accord on dégage na comment ko lamba na kati chambre yo mo ko lamba siko après yo na Franco to bosi na ngana ici la kama be ngapi lokana na kimwa mutu makasi ko mususu pauvre te dit kinsala zala kiao bon to yo kana kina ina kende pa na ye alors moko na kende pa na ye za ko na métro bir akem alors na komi na kuta na mwasi ya Franco mère ni kuta na ya zo démarrer fatinga bien mère il a telemi yo za mwana mabe kima orchestre oui yo za mwana mabe o kimi orchestre bongo yo olio ko tala patron na yo lingo ya tana nda kutinga bi mère na ko ya wana papa nanga akutu patron te na mona ke papa nanga oui yo kama loba ngabi oui d'abord masolo ka ya patron na muta musala donc to nana problème na ita patron na ngai ye pa ki a ABC mo comme ça na monika ba fi ba sana na bureau na ye ba yiko talanga ba yakina musicien moko ne pete soko ba ki chanteur moko sala ka elongia chérie photocopie manguta eme ngwa shintimbo aye na poto ngwa shalbing abina bango football exange pai uta zalaka ko fi ba fi wana lo ka ba iba ki ba pese ke ba coordonner ce que ba jwa ke ngo puis so pe patron ta pese ke bango na éviter amonika ba beninga oh bless to so ya pa na yo ngabi nani wana ngwashi uza wapi nazana poto
Yongo chose na poto. Bon, zana pesa no ko pesa rien. Tozona fille en route comme nani. Lusamba bina ba yebina hôtel na yo na adresse nga mama na nga na vivaka batu ba servir ka ngape ndako. Ba yepeto yambani to. Siko fille wana bando takinga. Ya uto motema mabebo ye okangi motema penza olingo tala bisote. Kabi nana makambe bele na kotala bino après sikote. To solti esi ye akena ye ngana ngwashi totikale. Ngwasha kongo lo belanga makambo ndenge leka kana orchestre au natika bango na ndenge leka na ndenge yor go doki li bomba na disque jumpo iba sala kina diato ya samweza na ibto so iba kam orchestre nanga ba ngimba bomelanga orchestre nanga batu akombi ko pumbuka na lokwa bandeke na kati orchestre mais tokotalana ngana bango. Voilà. Voilà. Je crois qu'on est à moi histoire il y a Kolutu Nobiso ou Tamay. Mais musique obino bobeta. Musique obino bobeta. Bobeta la musique, il y a l'art, il y a succès, tu as ba momi. Tu as sentiment. Tout est dans la katuana. Tout est dans la katuana. Mais ba momi parce que toi qui ba jeune. Ba momi, il y a mbongo et puis na ebité walima kamisa to wana kati. Il y a sentiment. Tout wana est dans la kati. Parce que musique sans sentiment ya musique était. Musique il y a un moment babaka ce que on a problème. Régler avant que tu ta musique. Pour musique il y a lisano. Faut courir les cantes bibino na public. Na public. Sikoyo muto na ngezali ndeto ka na kata musique banko ezalaka na kata ba orchestre banko ezalaka. Yo vivre banko mo na kata musique fait na kata ya OK jazz. Na viva quand même, na viva parce que déjà à partir du moment alobina ngata ba no futanga ba droit de répétition na zoate et ça déjà ku mususu wana. Bon entre temps mususu yaki ba droit d'accompagnement na zoate nyoso wana. So totally à part wana en tout cas na yebité so na ko zo ma be mususu wa. Bon makamba momi ya za kine. Momi l'italiété. L'italiété. Au contraire, le roi qui va gêner auteur, il va momi pas naïe. Oh. Mais oui. Ande ba momi ne musu. Ba momi ne musu bisa peut to ko telengana na ba mo. Mais oui. Est-ce que bono ça le. Hein? Bono ça le, bono ça le. Mais on va te bossa bimana na grave basina yete baza ba momi kaka ne to ba. Momi kaka ba bimana ya ko momi na yete. Yango il pas dans sa publiso ah. Mais oui, il pas qui na jambe. Mais peut-être que na banje musu bodo ka bo kincho qui est. So ko ki bodon. Azana mo moko da wana ya mutu. Mais kincho ki donc ya ko bomba ma. OK. Ah, ya n'est-ce ko baka on est pas qui. C'est quoi soka yebi que et peut-être qu'on arrive ka yeba que obi bana bala moko oui. Mais azaki sportif na côté wana. Kara. Asali ne ta monité ne ta yebité tikali pe bongo. Po yoko kendo lo bateke patron aso mana petito non, so ko lo bien ne te otumuli moko. Nzembo mo boy dan nani nzembo imbila ka fai bavon lekna. Voilà lekna. Kintiona. Titre nango kintiona. Babi nzembo yi babi zaki kindoki danjina ka nzembo. Denka na lobino kingana ebingai mina ebiyete. Na ebika en tant que patron nanga. Ce que ma vie privée na ebi yangote. Sikoyo tant bobeta ba concert. Avant que concert, Franco Andosani. Non. Na ebité na ça n'est rien, il y a quand musique a du guitare na ya régler puis y aller. Là comme qui na chéri, il y a d'accord régler sur guitare, chéri a d'accord ya a régler déjà guitare à Franco, l'air Franco ko ya a bandiga ko betam balongo. OK. Maintenant souvenir ni amala mozara nango, il y a grand maître Franco Lombo Maquette. Ba souvenir est quand même belé hein. J'ai belé na ndenge nini. Bon, na ko pese anecdote moko. Oyebi kala to keneke voyage moko na Gabon.
tokomi na Gabon mwasi moko aza mpenza célèbre na mboka na biso azalaki couturière modéliste mwasi wana ntango nazolia na mesa na restaurant ayi kovanda pembeni na nga kabi mama nalobisi na français nakantisaki aza gabonaise madame bonjour vous avez besoin de quelque chose ayebi te loba na nga na lingala d'accord mpo ndenge kovanda kaka boye na comprendre te ayebi te naye kotala batindi nga epa na yo batindi epa na nga na nani o franco moto atindi nga epa ngabi franco atinda yo epa na ngai na likambo nini abi nasengaki ye asalela nga nzembo mais alobi na ngai ye asalaka neso banzembo te comment asalaka banzembo abi asalaka banzembo mais alobi banzembo ya bagenre babolingo banini atika makambo wana ngabi bonga tika asalaka sikoyo banzembo ni abi ya komani kaka kosala banzembo matumoli donc otumolaka bato ngabi bon vanda kasi avandi natuni omela nini abi non au contraire tungam na otuna yo soko otomela nini ngabi po periode wana naza omela masanga te atindeli ngai soki jus soki eloko nini soki limonade nayebi te tovandi osolola ngabi nzembo oyo oza nango besoin ndenge nini okomaki kaka epana atindi yo kadira abi no ezaki boye te abi nakendeki komona ye lero abi nakaki asalaka ndeka banzembo kotumolaka bato yanga mosiko nani akosalela ngai nzembo abi soki olingi simaro azali joski azali utamai azali alors abi mais yo moko en tant que patron tovandaka na bango okolokela ngai te motu akosalela ngai nzembo ya bien abi na opesa kombo misato simaro joski na utamai na bango misato wana yo moko pona abi te nakoka te yo moko aponelanga abi nakosala fikofi epai ekotombe ye wana nakopesa yo asali kaka biloko na ba fikofi koko maleke koko maleke defion epo epa na ngabi kende omona utamai yango nayi kotala yo déjà omoni mpo na nga nayoki elengi patron na nga malgré azalaka moins compliqué nzoka considéraka oui déjà wana miso mpe ezali mais sikoyo nde toyokaka nde toyanda oyokaki franco azalaki pire master mobutu eza ya solo bon master comme tel mobutu akeki kaka mokonzi malingaki franco mingi wana nde toyebi bonda okende bafete mobutu oui mingi ntina baguadolite na mbala mosuku tokende ofete na lisala na présent mosuku mpe ayaki na lumumbashi nyonso wana nayebi yango na mobutu oui ebongo sikoyo banzembo ya bambwakela wana oyo toyokaka ya bwakelaka bakengo banzembo wana kasi à partir ya mwasi wana alobelaki nga na banzembo ya bagenre oyo sikoyo bino to boorepete boyebi quand même ke nzembo babwakela motu te non biso toyebaki te ntango ebimi nde siko bruit ebandi ocircule ke nzembo wana ya kengo badondo tosala boni donc ti boyemba wana bozo comprendre mpe ayebisa bino mpe lokote awoyebisa te siko babelaka nini bon à ma connaissance lokola kengo moto akangaka po ye motaki procureur de la république na lere wana na makambo oyo ya bainsanité banzembo ya mabe wana alors kengo mpo na nga asalaki mosala na ye akangi ye bon lere akangi ye moto abimisaka ye président de la république bon président ayebaki bien ke franco asali banzembo moko ya mabe mais mpo na yo ekavana nano mpo nazwa mwa leson mais ayebaki moma nini akobimisa ye abimisi mpe ye yango so otali histoire yango ezaka peu près ndenge wana soki omoi moto mosusu aye kolinga mboka na yo tuna ye awuti wapi ye ah oui voilà donc toyena kolina biso utamai toza komeka kosola mwa moke tokomi biso presque na suka mais avant tosilisa motuna moko naza nango lelo ndozomona musique na biso est-ce qu'il y a des reproches aussi
marteau et musique donc c'est à dire texte texte bon peut-être texte c'est ezali mais eza mpenza ndenge à moins mpo nazala injuste te kofi batexte mpenza esimbaka ekotaka mpe na motema pourtant banzembo ebetaka na bafete tobinaka yango afe ye moko kaka te bango nyonso mais na côté texte asalaka mpenza banzembo ya solo sikoyo lelo outamai yokoki kopesa mpe bato bolanda biso bonjour okoki kopesa mpe bato bolanda biso c'est-à-dire okoki mpe tobaleni okoki mpe kosunga baleki mosusu te lelo par exemple na mwa écriture na mwa kopesa mwa banzembo etu bon oyebi eloko wana même producteur na biso moko tozalaka na ekala azaka bautamai oyebi lokwa bino bokomi mikolo boyede baleki bopesaka bango banzembo nga bino nga nakokende luka motu te motu oyo akozala na besoin ya service na nga nakomipesa epa na ye miziki na biso nga namonaka neti relève esalama malamu te bapeti bazobeta miziki na bango bien eza kokende mpe eza koseexporte mpe bien donc nakokondane bango te ya miziki moko toloba générationnel génération na bango esengi ndenge wana yango mais soki otali biso tozali awa bango batikali awa ou peut-être bango bakoma awa biso toza awa mais toza te kei tozala proche namonaka yango parce que ntango bamiziki ebetaka eza na fete to wapi loko miziki ya baleki ezobeta bajeune oyo ya lelo bamonaka neti miziki wana ekatana te mais ya biso soki ezobeta bajeune mpo balingaka miziki ya bakulutu bali bakobina bakosepela komona moma moko piste bazotikala moi vide donc elingi koloba ke basi balembi miziki ya bakulutu voilà mpo na nga jugement nanga eza bon mais pourquoi pas naza musicien ti lelo naza chanteur ti lelo nakotika kosala banzembo te malgré vraiment tekomi mpasi mingi koleka ndenge ezalaki ya mosala na nga navivaka nango donc namoni eloko nini nakotikala mosala oyo te voilà utamai tokomi na biso na suka nayebi na suka eza nini okoyebisa bato bakolanda biso epuis soki opesa ta mwa quelques personnes na mbote ozala bien bamona mpenza bon eloko ya liboso napesi merci mingi na ndenge bovandi liboso ya betanda bozolanda biso donc nyonso elobami awa makambo mosusu ntanso nalobi esepelisi bino te mais eza histoire histoire ezala ya mabe ezala ya malamu elaka histoire ekotikala histoire donc nasepeli napesi bino merci napesi mpe eleki na nga nabengisi ngai awa faute na yo alors napesi yo merci ndenge ochoisir nga na ya kopase na émission na yo puis napesi mbote na baninga nyonso oyo balinga lisano oyo bayokaka miziki oyo babinaka miziki napesi bino merci bocontinue koyede baleki na biso kopesa bango baconseil ya bien botika kokabola bango mpo baleki na biso oyo na oyo bayokanaka te oyo kuna na oyo bayokanaka te mais soki otali bien baweli mpe rien mais bino bandeko na biso bato bolandaka ke boencourage bakabwana zongisa ye na nzela aza ndeko na bosalaka mosala moko bokomisuku soki chance ezali bosali mpe disque ensemble ngai nalingaka ntango navandaka bona ndako na ngai nazoka miziki ya bajeune mpo nayokaka yango nabinaka yango te mais nayokaka yango mpe nalingaka yango alors puis nakosenga na bamusicien nyonso oyo basalaka mosala malamu bacontinue mpo biso mpe tozalaki kolanda batoli ya bakulutu tokutaki voilà merci beaucoup alors restez connectés sur Tolobe la vie officielle merci Namaboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki
makasi astre ya mama e Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yo te o Germain Mambuya nani alula yo te o na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama e Ambrogeni Dikengele Elemba la Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama e Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengeton Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edoziola na Suisse Patrick Luzolo de Genève mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe mokonzi o epai akendanga ya wama wana motema nzambe o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spaniel Dombassi Géo Kisunga de Géo Taziro Tazimambo